Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Balandi ya Congo Check Check na pesi binombote bipai nyonso bozwami bozwa gros bisous euti na cœur sensible na keli susu kopesa bose sibu mutombo zwambote euti na cœur sensible elongo na libota na mobimba wana na ke na Allemagne na ville ya Arles ni kopesa mon vieux oyo bami se respectaka na ville ya Arles na zakaka moko wadani mbamu kolo Versace alata na tongo na ke na Angleterre kopesa mama chérie Jani Bajoko zombote gros bisous euti na cœur sensible. Balandi ya Congo Check Check TV tamunos bomonaka cœur sensible liboso ya télévision aye kolobela makambu ya communauté na ye soit ya ba voisin soit kaka makambu nyonso eza kat na mokili. Mais lelo penza na ye liboso ya télévision elingi koloba ke Congolais asumbi lisusu Congolais abimisi mupepe ya solo puisque makambu nyonso tozoloba ke balobi gros mot to senga bolimbisi ça ne get nicht puisque bango moko kutukuna bafingani ba bêtise moko il fallait pas. Bandeko bokomona video oyo penza esali pasi makasi komona penza batu ya poto bazo swana okansa batu baza na quartier Kingabwa okansa batu moko baza na quartier moko ya bakanluka kuna bandeko oyo Kingabwa ya bakanluka bolimbisa eza kofinga te me kolakisa kaka bipai oyo esali neti ekokana eza penza kofinga te po partout wana ezali mabele ya bakoko na ngai bandeko ezosala pasi na ba éducation ya mabe ya salite to wuta nango na bamboka na biso ya mafinga nde yango pe toye nango awa na mikili na poto bandeko bokomona mama moko na kati ya voiture bandeko aye kotala soki mwana soki mobali ya mwana na ye soki nani oyo azali très impoli koleka kutu impoli bandeko mama wana na kati ya voiture bandeko papa oyo akraka mela lotoko ya poto papa oyo akraka melaka zododo ya poto abandi koloba na bandeko esali pasi makasi na ebite ba comportement boye tozoke nango wapi eza biloko moko penza na ebite pourquoi po eza na makambo ebele elekelaka cœur sensible na maloba kutu mbala air moko ezangaka me le cœur eza domaine eza musala onga na pona eza musala oyo na s'exprima quand même bien malobo komona ezo yakaka mais na makambo ya boye ezangisaka mwa muke maloba oza komituna pourquoi batu ba se comporter boye lokola ba nyama na zamba lokola batu baleka kutu na bande de l'école te baleka na bande de l'église te bazwa kutu même 5 minutes ya éducation ata ya ba parents te ou bien ya papa moko ya mama moko ya balabala franchement bandeko esali pasi komona penza ba image oyo mwana mobali oyo kofinga mama oyo bandeko vraiment eza biloko moko insupportable ateko ozalaki na kandango mi ba gromo oyo babimisi bandeko papa na ngai tangu yo kotia video oyo kokata ba gromo wana te pona tangu tozo kata bazo continuer ka kosala mabe puisque ye mutalobi ngo na bomotaza ami yokeli pider te biso bato kokotsa na Congo Check Check ezala eloko moko ya soni papa kotsa ngo ndenge wana bandeko sans plus tarder bolanda video
ba sorodiongo oyo mama wana ya mukolo na papa wana ba vren kadampemba oyo ba yeko loka na poto bolanda. Botele makana porte na ngate. Ngana zo yeb sabino. Botele makana porte na ngate. Na yebi bino. Na yebi bino. Oyekinga na ko zabango na fesse. Oyekinga botele makana te. Oyekinga komeka ko telma na ko beto mabe. Oyekinga na ko beto mabe. Oyekinga pa de osani. Oyekinga pa de osani. Oyekinga pa de osani. Nyama koko imbécile. Oyekinga mama na el bolo na nyama. Ni bolo ko. Yo ko na la yo. O ko na la yo. Na ko beta yo. Oyekinga na ko beta yo. Oyekinga yaka beta yo siko. Yaka. Imbécile! Ma bola solo masanga. Me tout na bino. Bandeko moko na mususu alandi video na ebite na kati kuna ozwi nini implice nini oyo ozwi nini oyo remarqué. Mais ngai na yo tout à l'heure totali video ya bandeko oyo mama na mwana mwasi na kati ya voiture ndeko mobali abimi kuna alobi ke boyaka liboso ya lopango na ngai te on dirait lopango ngo eza ya tata na ye obi ya mama na ye obi ya bakoko na ye soi-disant boyaka liboso ya lopango na ngai te na poto ata osombi lopango bandeko lupango kitoko ezala mabela bakoko. Lupango kitoko ezala ka 1,80 m. Vanité de vanité. Botika bisala sala ya pamba biloba no bezanga tina. C'est lupango eso maka cher. Oya 1,80 m. Wane zali abu pia. Ndeko papa oya sana courage. Alobi ke botele makali boso lupango na ngai te. Ndakwa mundele azobetela ngo tolo libosa porte na yete. Porte oya tata na yo, ya mama na yo, ataku to somba ki lupango wana. Lupango wana soko sombi, somba pebo moi na yo. Lupango wana soko sombi. E so somba ki 1,80 m, nano sombi te. Mais yo zo bete la lupango mokili tolo. Vanité de vanité. Soko moni bongo ezali bateau bazwate. Akana kapete ayeko sutukile na kimukolo na poto. Nde yangwana biloko ndenge wana. Azo ebisa mama wana ke botele makana liboso ya porte na ngai te. En plus même azo finga mama mukolo ndenge wana ke. Hey! Mongo pensa na kokipe kolobango puisque c'est sambwe nango déjà mais lokola penze za bizale na ngai te bino moko boyoki papa oya bolole ndenga fingi mama abilongwe elanga kuna nzoto na yo eza na se mama pe munoko elala kate ba mama o basila pudeur ba mama oya ba bolole bazotambola sans éduquer batu. Pour maman moudela ndengwana koki ko fan sanga pa pesinga éducation. Mama pe azana ezeze mutu ese beta
alati kitambala en envers mama pe azongisi yo pe longwa kuna biloko neza kuna se. Ça c'est quel genre de bateau? Ça c'est quel comportement? Bande kwe sali passe makasi komona biloko aboye mama mukolo okende kofinga mwana mubali. Eske ye mwana mubali oya tata oya zododo tokosala tout elongina emonana na kolongole linsala moko na moko ye lokola zali mal éduqué akomona pe ki mal éduqué à réseaux sociaux puisque ce n'est pas possible. Mwana mubali okende kofinga mama mukolo ndenge wana que tout donc afinge mabe penza que niam na yo eza na se. Mama pa moni que trop c'est trop azongiseli ye moko ke ya yo pe lisusu eza na se. Botala biloko ezoleka mokili. En plus même bazofingana bagromo wana na lingala. Boyoka kaka ndenge esonelaka bandeko. Et puis likambo ekamusi ngai ndenge bomoni ba image wana bazo swana penza ndenge kaka bato baswanelaka na mabela bakoko babimi libanda penza bamonyango penza donki baza na quartier moko babenga ngo nini baza na bibwa hebandeko. Est-ce que bosanaki ou bien boyebi ke bosana kacha mboka mundele bazo swana penza okansa donki babimi libanda okansa batu moko baza na bibwa neti batu moko bazali kote ya madimba kuna ou bien batu moko bake na Kazangulu. Bandeko, c'est quoi ça? Congolais buzombe ezo silate. Kaka ba bêtise mutezo baksama. Congolais ba injire ezo silate. Ba Congolais, soki otuni Congolais, otandi penza ba Congolais wana. Ata sam. Obandi kotuna moko na moko. Atangilo kaka 5 versets ya pamba. Apes explication nango. En tout cas, si samba ndeko. Mi baleka bakoko kuta maana. Mais mi balango pe na difficulté. Akoloba pe ba verset mususu pe na ndenge moko ya kokoso. Na lobi kaka atanga kaka na kata Bible. 5 versets ndenge zala par exemple Deutéronome 2:24 apes explication ou bien Matthieu 7 kutu et Samuel nango akokoka kutu pe ko pesa explication nango te. Mena ba injire bandeko ba yebi ba injire nyosa mokili mobimba. Tokoti kila bana nini? Puisque biloko ndengwana mama wana mukolo wana asasali génération. Yetango abotami aboti bana yepi basana bana. Siko tango bakomona ke koko penza o parfois ba respectaka azolo ba biloko ndengwana ba injire moko ke yepe ata la borne na sekuna afingi ye penza na lingala pe avec kilo pide rezate mama mukolo ndengwana na yebi pete suka utaki bilanga bandeko na kati ya voiture soki bis azokita na ba botine ya noir bandeko eza biloko moko ezo kamusa batu eza biloko moko le lenge tozo kendela me biso batu edikaka mas tokolembaka te tokolemba te puisque nzoko alembaka minu na yete biso kutu bato bake sensible o tozo te ya mas tozo leka na met fois kolongola batu linsala moko na mususu tala makambo ezo ya bebo bongo soki nzamba sungaki te biso ba oto ya na net elingaki ezala catastrophe suka na catastrophe puisque trop c'est trop. Mwana mobali wana pe bandeko tokosala tout tomona elongi na ye sakuta tenir compte que mama on azofinga bwazali mama mukolo alobi na ye pe asilisi azape à l'aise bakutami na bibwa bazobunda batu moko baza soki na leka ki santu kuna bandeko na yebite jari ya batu wana bandeko
Et puis na libanda pe en plein air. Bazo bunda, bazo swana, ba gros mo izolobama, mama pe mukolo wana lobi, leo njo leo, ngai pe munokekela la dale. Bonga ludia, zope ya yo. Quelle éducation? Biloko ndengo siko etikali na net. Et que tambola partout na mokili mobimba. Mama ya mukolo o soki okanga kino munoko. Réseau sociaux tinga to pesa yo. Raison. Puisque soko okanga ki munoko. Bolole ya zodo do wana ya tata. Tango ya fingi yo. Puisque yende mutabanda ki ya fingi yo. Mais yo soko reponda ki te olinga kozala. Na sagesse ki bo mama. Mutalinga kamema ekulusu nyonso. Elinga kezala ndeko mobali. Pourquoi on manque maman mukolo? Mais yepe maman mukolo bandeko. Lokola lati ba bot. Soki pa kenda kolona diamba. Soki pe akenda kosala nini bandeko. Yepe mutue beta na poto. Soki pe ba faktia kwa kotanga te lekela endelo. Yepe mbala mokale. A répliquer. Tozo kende wapi. Hein? Ba guerre koute ya era ki bandeko. Et ça n'en bien. Tozo comprendre babilo que je l'ai kana mokili bandeko nangai. Trop c'est trop. Trop c'est trop bandeko nangai. En tout cas, boko mana sewana. Lo lenge penza tozo tambusa bo moto na biso na mokili. Tozali penza na importance moko suti na mokili. Ezo senga kutu bandeko. Ata moma ya Noé eya nango. Bango bakufaka na mai. Biso to kufata na moi. Ke moi moko penza ya degré moko makasi. Moi wana etiki bikolo, etiki balima ba français, etiki ba bikolo nyonso. Moi wana ezo beta kaka epa ba congolais to kauki biso so comme squelette. Comme ça kutegezala bien. Pour na so mona importance to ça mona mokilité. Pour comment on appelle ça? Likambo salami. Mama mobimba oazo mérité te asala likambo ndengwana. Bon moni ya bibi na réseaux sociaux. Na ba gros mo ya modèle ndengwana. Et sali soni makasi. Et sali pensa pas si tozo continuer ka ko sambwa bandeko. Si to biso ba oyo. Ba ivoirien. Ba camerounais. Ba benga kabiso. Balobi ke bino kuna trop c'est trop cœur sensible. To benga maka par-ci par-là. Balobi pourquoi communauté na bino ezana buzoba ebele. Bande ko tozaka na réponse à kopesa te. Tozalaka na réponse à kopesa te. Nani akondima mutalibanda zo condamner mwana na ye. Ayebi pe bien mwana na azali na ye diango. Mwana na ye azana ye cha mutu bakata bana ko cha commentaire. Maman nyo sa zipaka. Papa nyo sa zipaka. Mais fond du cœur. Azoye bake mwana za mabe. Yango pe écoute make pa na biso. Babi kol musu tango bazo benga ke. Cœur sensible. Bino trop c'est ton école na bino. Il y a quelque chose ça ne va pas. Bolu kananu elongi na nsambe. Bazana 100% bazana raison. Pour école na biso batu basili pider. École na biso batu donc batu bakomi ba sans manière. Mutna mutazo vivre le kola nyama na zamba. Mutna muta na éviter bandeko soki passe mute bakisami na mokili. Congolais azangi bon moto. Congolais azangi pider. Congolais asili sol na mokili. Congolais donc azaka ka moto nyama. Bandeko bo excusez. Soki nazo baboye nazo minimiser kolo na ngai te boyebi bien ndenga na lingaka communauté na ngai bandeko eza kut na ndeko moka benga ngai ke sensible ndenge kut ndengo mona na ka franchement donc olingaka mboka no makasi oui c'est vrai mais mboka ngo obazo linga buzo bande ezo continuer ba bêtise bino moko bomoni mama mukolo azofinga tata ope ya kraka azofinga mama mukolo mbwa swimbwa. C'est déplorable. Vraiment ça passe makasi.
nzambe sunga biso soki na biso moko tokoki te nzambe sunga puisque lolenge tozokende génération ebebi ese bebi nani akozwa éducation epai ya moto bakana sik ba ujana esengeli bazwa éducation na bana oya 25 à 20 ans mais bana wana bango moko baza bilau mitu esalaka bien te bandeko oya 40 ans bana oya ba 25 à 30 ans ebongi bana wana ba 25 à 30 ans bazwa éducation na bato ya 40 45 ans mais âge wana bandeko eza âge moko donc ya tia mutu bakata na ndenga liboma okomona âge ya ndenge wana mutu alatiki ntini moko ya jipe azokende âge wana na poto komona mutu alati kola aza ne pe à l'aise bandeko nakendaka France série moko boye nazalaka na mwana ya grande sœur mama moko penza komona ke akuba akemba akokozala pe na âge ya 59 ans ou bien ba 57 boye lolenge alatelaka bandeko kokanisa mwana 16 ans tangu azotuna soki aveni na mwana ya grande sœur ngana leka eti na monaka kutu na petre 1 minute na ngai te devant mama wana lolenge alatelaka donc ezosala passe ba âge oyo ba 70 à 60 ebongi bato baza na 40 ans bazwa implice ya kowuta epai ya mibange wana bakokodioko wana me epai kutu nde bosoto etondi epai kutu oyo mbindo eza makasi tozokende wapi wana eza na age moko kaka eza na etikala ndenge nzambe asalela peut-être na ngonga oyo bato oyo bakomi na 90 ans 120 ans bawana mpenza batikala na lolenge mpenza bazalaki na kati ya Congo me bagénération nyonso oyo etikali bandeko eza mbwa aswi mbwa mwana 12 ans moye azwa lisusu toli na mwana 18 ans eza te mwana 18 ans moye azwa toli na mwana 30 ans eza te bulu yeke na bulu yeke vraiment eza biloko moko eza trop tard te tobongisa ngai so boyebaka te susi na ngai ezalaka ba age se pusani ba mibange tozokende na kolimo lokola mungwa nini tokotikila bana puisque biloko ya ndenge wana bavideo ya ndenge wana etamboyi na mokili mutu nyonso amoni yango eza propre te na bana mikie vraiment nga na suki awa bandeko nyonso napesi bino mbote bipai nyonso bokozwama mbote euti na cœur sensible bo aimé video air sensible bandeko oyo baza na bomoto bokomi na se wana ekesala penza bien puisque kokoma na bino ezalaka penza malamu mingi et puis napesi mama Arbetine na Angleterre ma chérie mbote euti na cœur sensible nake na Autriche na ville ya Vienne kopesa Sami Munda mukulu papa gros bisous euti na cœur sensible wana bandeko ngai pe na suki na awa ba mama nyonso bandeko nyonso soki ozara na bosenga cœur sensible abanda kobwaka yo solola cœur sensible aza mutu normal lokola yo po eza na mutu mususu omona azolinga benga azara ba hésitation na boyaka mutu na telefoni te na yambaka mutu nyonso musala oyo eza lokola neti ndenge docteur azalaka docteur asola kitoko docteur ayambaka maladi nyonso soko oza na posa babwakaka yo zala à l'aise zwa numéro ya cœur sensible na suka na télévision na ezalaka koma numéro ya cœur sensible o mémorise mon portable na yo comme ça bakobanda kobwaka yo ndenge babwakaka bandeko mususu bawana penza basina contrat na cœur sensible bobangaka ngai te naza mutu normal nasolaka penza très bien
ndenge nazalaka bokanisa mutu moko aza matata. Non. Yo pusana solo na cœur sensible okomona ke o eza émission na tangu likambo eza mabe nde na tombokaka na lobaka na bankadia pemba modela ndenge wana mais na kosola normal benga cœur sensible na suki awa Bana poto, bana ki, bana mona Congo Check News TV. Yassine Mutombo. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Oh, on suit mon penza.